Voilà, chers internautes, bonjour, bonsoir, Tindika Télévision, Papi Kamouassi en direct de Payi Kongi là, donc toza très loin. À partir de Yamasima Nimba, Tokoti na Katiboye, donc toza Moussikaté à quelques kilomètres na Angola. Donc toza vraiment Moussika, na yepse ki bino boza la calme, bokomo na ngai très bientôt émission mais na Zamba, na boza la Kinshasa te, na za vraiment Moussika. Chers internautes, tozali awa toye na cadre ya cohésion nationale et pourquoi pas unité. Ndezali mot d'ordre du chef de l'État Fachi Beton, faut que ça ne s'abatte. Vous savez, batu bayinani pour rien, batu comme boyana pour rien, un côté li batu pour rien. Nde lobby ba élection za koya, koyebi yango mokonza mboka ndimaki, alobi ki élection ko salama, mais ce qui cohésion ezate, amour du prochain ezate, unité ezate, élection ko la paix apaisée. Et puis, pour éviter ba coin reculé, ba province, ils ont qui oublié. Chef de l'État Atindi Nana Manouani na Kiumba a kende kosala vraiment état des lieux. Abandi na bandundu, mais au matina Équateur. Kotala, qu'on peut savoir vraie information par rapport à la réalité sur le terrain, il y a Baïmboka. Pour moi, exode rural de Salami, Baïmboka, Batebele Bakimba province, Baïna Kinshasa. Maintenant, le chef de l'État a dit comme il s'appelle, fille, il y a province, local la Kaka na Kinshasa, à la place où doit se déplacer, à la piscine de Kinshasa, à la peine la piscine naie, awa na intérieur. Donc, Nana Manouani na Kiumba a quitté awa na Payi Kongi donc pays sans S. Le second S est comme pays, donc le S est comme Payi, donc Payi Kongi là, donc tout ça na grand bandoudou. Voilà, Botala Bolongwa, il y a son excellence Fumubuku, Kran, Moulonge Shua Kalasa, Nana Manouani na Kiumba. Depuis Kinshasa, Nandenge Bayambiye, Abuki Bandundu, no comment, Botala, événement Ndengeza Volek. Kamouassi Chilombo, en direct de Grand Bandundu, Tindika Bangodi. Tuta fungoma. Ben, radio. Deo. Ça n'a monnaie à Deo. Les caboyés, pour que les boyés, voyez que dans la bonne place, on est
Boka na kota na zomi bwaka. Tony keba place là. Bokeba. Ici, nous sommes à la paroisse de Saint-Michel. Au nom du doyen de Paille, Rougi, Paille et Kingandu, au nom de tous les clavetins et toutes les clavetins qui travaillent ici, on signe la Bible pour votre vie. Bienvenue chez nous et bon séjour. Avec votre autorisation, nous pouvons marcher ensemble. C'est nous.
Fachi, donc vous avez le Kukanya lelo. Voilà. Moi nankoi, oh na bango mfumu buku. Mulongeshi wakalasa. Nana Manwani na Kiumba. Akitina mabele ya bakoko na ye. Bilombo domona accueil ndenge na chaleureux. Ya rolobezate tindika. Tokiti pai konila na mabele ya Nana Manwani na Kiumba mwana ko. Toyoki banzembo, toyoki esengo. Chef de l'État au salaire RDR au Nana Manwani. Le secrétaire général Kabouya. Le secrétaire général Kabouya au salaire choix ya bien au tapa bien. Le chef de AI Kaboun au salaire choix ya malam. Nana Manwani na atengi sikombo ya chef de l'État n'a pas y Kongila. Accueil chaleureux. Va souhaiter monsieur déjà bon séjour. Déjà bon séjour. Mambote. Mbote papa. Nana Manwani na Kiumba akiti awa na pai Kongila. Message no eza nini? Ya. Esengo eza makasi po aniatina mabele ya bakoko na ye, ya batata na ye, ya ba mama na ye, ya bandeko na ye, ya ba camarade na ye. Esika nde akola ki to sepeli mingi. Soki na koko balisa boye ke tozana esengo makasi po to vota ki yete. Nzamba tindeli biso ye comme cadeau du ciel. Ndenge ba mane bandoko ya natango akala. Akanisi biso na nomination wana ya président, akanisi biso pona mbala liboso, aye siko na mabele ya bakoko na tozana esengo makasi. OK, yo moko lo do ministre munoko na yo bo vota ki yete. Siko soki ba élection ye atie libaya boko voter. Ya kolobeza te. Ya kolobeza te. Omoni nana wana Nana Manwani na Kiumba aza mwana pai. Aza mwana pai mutolone eza awa. Na soki na totamboli na yo okomona ndanga personnellement ona oloba naza mina ye d'enfance. Donc okwei na esika mabete okwei penza vraiment na camarade na ye do ami na ye d'enfance. Ototoki ne mai, otobuki ne bakoni. Donc azalaki déjà mayele makasa azalaki déjà na ba ambition. Siko ndenga komi wana to regretter te tozana ma esengo makasi soki atie libaya yo moko kozala témoin. Yo na mondo ka bokutani mboke ka kisasa na ye. To kutana déjà na Kikwiti asenga ngai pe mais fona vanda wana base na bomisa pe misala na mike avana lo. O biso no to kolonga mbala moko te. Kitoko eza bongo yo za mona malingi mona mbala siko alobaya awa. Wana base. Bon, lobana Kikongo aleta. Tuba na Kikongo keleka kiesekele ya mingi na ntoto ya pai Kongila betume yamba mama Nana kwisa ya mbote na ntoto ya bankaka nange kukwisa nange kele victoire samu na lambo na beto mama Nana ngeme vilave kisika ya ngeme kwenda ngeme kuma na ntoto ya bankaka nange na ndinga ya bwala boketu bakande sansa lemba nange lemba ya nkaka yata pesila nge yata tubila nge makambo ve mama Nana betu ke sansa lemba na betu ya betu mezo na kati ya pai Kongila muntu ya nkaka ve kwisa ya mbote merci mingi matono mingi na son excellence monsieur le président de la république chef de l'état na mutindu Fachi Beton mutindu ya ngeme poni na beto mama Nana boso bongo di père bisongdila les genoux du prêtre oui na betre tout bande kukwisa ya genoux du prêtre que le présence ya président de la république Fachi Beton mutu wandando aye na mabele na ye kwilu elobi biso nde Fachi mutu mususu te. Question à Souka. Ouais papa. Ce qui est élection est Fachi Beton a reçu combien de pourcents? 100%. 100% Fachi Beton. Fachi Nana Weto Nana Weto Nana Weto Fachi Beton Fachi Beton. Yo kani président Gilles yo pe na zandu basomona wote okomi awa na bandulu likamnini. Merci beaucoup monsieur journaliste. Naza conduit par Mama Nana Manwanina Oyo mokonzi na biso na sepeli makasi parce que bayambi biso kitoko Mama Nana Oyo le grand professeur o asali musala kitoko. Merci na Augustin Kabouya mwana bute o choisir biso
mwasi ya mayele. Merci na Jean-Marie Kabunda parce que tokomi na mboka yango, mboka elaka, mabele ya mama Nana, bayambi biso kitoko makasi. Tosepeli. Merci na muko ntombolo mwa mayo kandi ndekela mukishi. Pona position na yo o tieli biso mama Nana na poso to ndimi tembe parce que to moni yango bana kikwiti bayambi biso kitoko bana biso pai kongila bayambi biso Fatiba Beto Fatiba Beto grand mukishi ba Beto si beta maboko makasi. Merci beaucoup. Gilles Baba la grande présidente. Voilà, chers internautes, bonjour, bonsoir, Tindika Télévision, Papi Kamouassi en direct de Pai Kongila, donc toza très loin, à partir de Yamasima Nimba, to Kotina Katibouye, donc toza Mousikate à quelques kilomètres na Angola, donc toza vraiment Moussika, n'importe qui binobo dans la calme, beaucoup de monde très bientôt, émission Menazamba, na la Kinshasa, naza vraiment Moussika. Chers internautes, tozali awa toye na cadre ya cohésion nationale et pourquoi pas unité. Ndezali mot d'ordre ya chef de l'État Fachi Beton, faut que ça n'soit pas tout. Vous savez, batu bayinani pour rien, batu comme boya na pour rien, un côté li batu pour rien. Nde lobby ba élection za koya, koyebi yango mokonza mboka ndimaki, alobi ki élection ko salama, mais ce qui cohésion ezate, amour du prochain ezate, unité ezate, élection vous allez apaiser. Et puis, pour éviter les coins reculés, les provinces, ils ont qui oublié. Chef de l'État Atindi Nana Manouani na Kiumba a kende kosala vraiment état des lieux. Abandi na bandundu, mais comme Tina Équateur, kotala kopesa ba vraie information par rapport à la réalité sur le terrain, il y a Baïmboka. Pour moi que exode rural de Salami, Baïmboka, bato belé bakimba province baïna Kinshasa. Maintenant le chef de l'État a dit comme il s'appelle fille de la province local la kaka na Kinshasa, à la place où doit se déplacer, à la piscine de Kinshasa, à la peine piscine naie, awa na intérieur. Donc Nana Manouani na Kiumba akiti awa na Pai Kongila, donc pays sans S. Le second S est comme pays, donc le S est comme Pai, donc Pai Kongila, donc toza na grand Bandundu. Voilà, Bontala Kolongwa, il y a son excellence Fumubuku, Kran, Moulonge Shiwa Kalasa, Nana Manouani na Kiumba. Depuis Kinshasa, Nandenge Bayambiye, Abuki Bandundu, no comment, Botala, événement Ndenge Zavolek. Kamouassi Chilombo, en direct de Grand Bandundu, Tindika Bangodi.